entourage au soleil na bango fo mais pourquoi ba oseka ya fait ça ba seki ye babit o moni ke tembe sili yende tembe alobaka yende toto ya tembe po fala baka yonde tembe sili omona yo e boniko zo mutu tano sebele na télévision pourquoi yo ça dimanche journée na musique nyoso yo betaka andima yo journée et puis mon équipe bien fallait ça qui sortie médiatique ya kosilika pour battre le Cameroun ça lokuta affaire 1 million ministre p asi ya kosilika même Zakaria les gars qui abaki za kosilika yo connaître quoi sentir o bakete ça solo le to confirmer ça solo parce qu'il est tambongo baza confirmer ça solo parce qu'il est tambongo baza donc en fait c'est qui mais Actualité sur actualité bandeko. Sortie médiatique ya Héritier Watanabe et komi kotia kaya ba Gaulois mal à l'aise. Donc lelo Héritier a komi ko sakana na communication ya ba Gaulois. Tangu Fere azobeta musique na Belgique atiaki photo ya munene ya Fally Sima. Balobaki eza esprit donc balobaki grandeur d'esprit ya Fere Gola. Fere tango azolobela Fally Ipupa azoloba makambo ya Fally azoloba za grand baza koloba eza grand esprit. Mais soki musicien mususu alobeli bolamu ya Fally baza koloba batekiye baza koloba aza sans esprit. Bandeko wana nde balance otokoti na kati lelo. Wera ba communicateur ya Fere tonto promo a passant aza ko déchirer toujours wera bazolo ba wera akomi malanda ngombe ya Fally ba communicateur nyonso bazolo ba wera akomi aza malanda ngombe ya Fally. Tangu Fere aza kolobela Fally bolamu azala ka malanda ngombe te mais soki Héritier lobby DJ Marcel lobby wera lobby alobango bakomi ba malanda ngombe. Nini nde toza ko retenir na makambo oyo bandeko. Donc pona ba Gaulois il faut faire nde azala malanda ngombe ya Fally. Il faut faire azala mukala ya Fally. Wana c'est bien. Tangu ekomi tour ya Héritier eza problème. Tangu ekomi tour ya wera eza problème. Bandeko na ngai ova où lelo tozolobela musique bandeko polémique eza lisu na tina te lelo kende tia musique ba streamer beta concert soki lelo actualité affaire eza bloqué c'est parce que Fally Ipupa aza na actualité na musique te po beta concert azo beta concert te yango bozomona actualité ya faire et chité. Par contre Héritier oyo akomi ko lobisa ba communicateur ya Fere oyo akomi ko tia bango mal à l'aise na français tellement que bango moko bayoka ka français te tina Fere bango tout français mobulu. Héritier na niveau ya Kisangani aza ko tumba aza ko beta musique lelo soki to bandi ko sala comparaison ya ba nombre ya concert oyo Héritier abeti par rapport à Fere Gola. Héritier leki déjà Fere na ba nombre ya ba concert et puis prix oyo Héritier atia ka batu po ba beta Fere nano atia yango te. Fere abeta na showbiz akokaki kotondisa sala ya showbiz te. Fere aza mutu alukuta aprometaki akopesa ba militaire ba FARDC mbongo
atikala kopesa yango te. Faire il s'embrit toujours dans des mensonges bande konanga. Eloko ata moko te ya vrai ezalaki pas faire. Biso toyebi tozalaki na kati. Tozalaki mutu ayaka na lukuta. Ezalaki nayebi to soki azalaka kaka soki akufa soki azalaka ubi atika kigolwa. Ezalaki soki nani Kalonji. Kombo ezalaki Kalonji. Mutu wana koya na lukuta boloba boye bokosa boye bosala boye. Mais lelo ata soki mutu akosi, vous allez voir que côté ba nombre de concerts ya Héritier Watanabe azana ba nombre de concerts élevé koleka ya Fere. Concert ne pe eza cher koleka ya Fere. Ba sortie médiatique ya Héritier Watanabe ezalaka propre kitoko koleka ya Fere. Sur tous les plans, un instant. Sur tous les plans, lelo, est à la musique, est à la concert, est à la personnalité, est à la élégance, Héritier, aza supérieur, ya Fere Gola. Sur tous les plans, lelo. Côté koyemba, Fere azoyemba lisusu bien te, koganga ganga bavoa na eko bavoa ya Kasiri. Il ne chante plus bien. Tangu yaza ko kanisa azab meilleur chanteur, ezana batu baza ko performer, baza ko travailler. Lelo batu belé baleki Fere. Catholique o ya maison mère aleki Fere na musika. Héritier catholique ya maison mère aleki Fere kuna koyemba na musika. Héritier lelo azasu mutu akolobela te kote koyemba. Total ba nombre d'albums. Fere azana ba nombre album ebele etikala jamais ko bimisa meilleure chanson. Azana akoya na album soki 4 volumes. Ba volume nyonso ezalaka flop, eloka makasi, eloko ya kwatire bato ezalaka na kati te. Mais Héritier akoya na album na ye. Chaque album ya Héritier eza œuvre. Chaque album ya Héritier eza na ba chanson oyo ezokoma ba chanson moko cantique. Chaque album ya Héritier ezobima na ba meilleure chanson de l'année. Chaque album ya Héritier ezozwaka pe ba trophée. Fere oyo na ebite soki ba album depuis abimisa boko mata na ba pano koloba eza danser aza danser, mais en vérité na soto ke na réalité azalaka na danger te. Eza makelele kaka ya ba flatteur. Fere foye ba ke batu baza ko flatter ye mingi. Aza na place baza ko tia yete. Ba place baza ko tia Fere eza ba place ya flatterie. Place baza ko tia Fere eza place ya flatterie. Bota la nombre d'albums ya Fere Gola. Ba nombre d'albums wana abete la kaka moins de 4 tolo ba 5 concerts na poto. Pendant 15 ans ya carrière na ye 5 concerts na poto. Héritier Watanabe aza à peine à 8 ans ya carrière solo, 8 ans. Aza déjà na plus de 5 ba concerts na poto. Abeta na Espagne, abeta na ba Turquie, abeta na ba Grèce. Donc Héritier aza déjà wana, abeta pe na Belgique. Mais donc Héritier a comme élément moko ya kobangisa ba Gaulois. A comme donc tellement que bazo koka lisusu nani falite fali asiatiki bango na musika bazo koka lisusu wera te tellement que wera papa na bango aza toujours kosala mieux koleka bango sika bamoni ke Héritier pe aza koya na moto bazo linga sika ba contrecarrer ba komisa adversaire, mais bazo bosana ke Héritier déjà c'est leka tango bango bazo lukisa ye Héritier c'est leka ki na minute oyo Fere ko banda kosala ki adversaire na ye na bagaz maweti. Fere ko banda kosala compétition na ye na bagali garve nde ba kozala ba adversaire ya Fere Gola lelo, parce que lui batu o fala ki asala na bango compétition basi batika tika ye batika déjà na musika batika na musika fali kolobate wera kolobate kofi kolobate Héritier Watanabe kolobate sika fali Fere kosala compétition na nani. Lelo comme sortie médiatique ya Fere ya fali pou ya nani ya Héritier Watanabe pardon, sortie médiatique nyonso ya Héritier Watanabe eza suivi à la loupe baza ko décortiquer yango ba communicateur ya Fere, parce que bazo luka kaka polémique, parce que pona bango baza ko vivre na polémique, parce que baza na eloko muso ya kosala te.
baza na actualité te bango Fere aza mutu actualité te so bokangami na Fere bokosalaka anini actualité te bokosalaka ba analyse te yango eloko nyonso mutu aza koya kosala baza ko comparer yango na Fere parce que bazolinga actualité mais na kilelo héritier si atiki déjà Fere na musika héritier andima te alinga te héritier si atiki déjà Fere 3 albums ya pamba mais eza na 3 nominations eza pe na ba meilleure chanson na kati eza ba album oyo batu nyonso baza koyeba bayebi album oyo eza album ya héritier tout en noir ti lelo batu baza koyemba baza kobeta ba nini ba BM nzembo nini ya Fere bokoloba il y a 10 ans bakoki kobeta yango lelo 10 ans babeta yango lelo eza te bande ko ngana komi na suka bo tia ba point de vue na bino mais en tout cas Gil Maskaka na kati ya ba analyse